Breaking news. Nikomi na tango ya kobelela moto na Nzambe. Kolo kikisa moto ezikisa misala satana na Congo. Alain Moloto, grand prophète, paix à son âme. Loboko na Yahweh eza likolo na mboka Congo mpona baplan nyonso ya bangadiadia ya bayuma ya bandoki ya baparti ya lokuta ezala nul le sans effet. Sembola loboko no likolo na Congo. Osala ya minene uto obanda na bato. Bongisa ya minene mpona mboka Congo. Congolais aumeli na pasi ya un temps pour toujours. Yaka yoza roi ya Congo, Jésus-Christ roi ya Congo. Totonga ekolo elongo na yo. Bana ya Congo bazozela loboko na yo esala. Nzambe apamona. Congolais azoluka mona nkembo na yo, sembola loboko, tomona nguya. Tobebisa misala ya satana na Congo. Makila mayesu, mapeto na ekolo Congo. Tomona nguya ebebisa baplan nyonso ya bakor ya lokuta na Congo. Ya baconsultation nyonso to ezala nul sans effet. Toza na posa moto. Kitisa moto na Congo. Esikisa misala ya Kabila na UDPS. Moto. Sembola loboko na nkolo. Tomona nguya na yo. Tomona elonga na yo. Tozolonga eyemba elonga tomona elonga na makambo ezoleka na Congo. Toza bongo déjà na kati ya breaking news bozolanda biso en direct na www.sentinelerdcongo.com pe tozali bongo na TV sur internet obeti www.softkins.com. Donc, tout ça dans softkins.com en direct à Canada. Bozolanda biso chaque jour, je crois 4 fois, dans 10 heures à Canada. Je crois à 15 heures. Et puis, dans 14 heures à Canada, je crois à 19 heures. Et tout ça, dans 23 heures à Canada. Et dans 4 heures du matin, il y a heure na biso ya poto Bozolanda biso na Softkins TV. Donc, TV na internet. Merci na ba partenaire ezotambola malamu makambo ezokende kitoko. Alors tobanda kosukisa breaking news na koseka to na kopesa ba proverbe mais lelo tobandi breaking news na proverbe. Le génocidaire rwandais Hippolyte Kanambe rentra chez lui à Kingakati. Ses enfants viennent l'accueillir et lui posent la question comme toujours, comme tous les enfants qui viennent accueillir leur papa. Alors papa Hippo, le génocidaire, l'assassin, qu'est-ce que tu nous as amené comme jouet? Il répondra, oh mon fils, mes enfants, na sombiribino un jouet Nintendo Yasika, na combo IDPS, MLC, INC. Oyo ya palu, na sombiribino fois passé, surtout bois qui a empêché ça la sauter. Et Chilombo, matamata, tango père na epe azoni na ndako atuni atatu uyeli biso nini alobi na wuti koteka jouer na yo IDPS na Kanambe pona moni mwasi wa Rwanda aza misu minene akoti koteka mboko oyo na nsima po oyo za zoba mingi matamata. Alors nasombi likelele na mutu ya taba na mutu ya mbwa tudia tubusa na makambo na jouer na olingaka mingi nateki yango. Kanambe asombi IDPS, Tshisekedi ateki IDPS na 400 millions ya ba dollars
pour na lokoso. Alobi auti koteka jouer na yo IDPS na Rwandais na 400 millions d'euros pour na boyi na simananga mwasi na yo oyo aza misu minene matoyi mamvondo aya kobotolo yango ofele yango na lingite na simananga boni yokwama na sombi bino lopangu pe na tiki mbongo ibili na compte na makelele na mitwa mbushi. Alors jouer na yo IDPS sali faillite pe etekami ba esprit il y a 12 parlementaires et l'andaganga tellement na mela bango. Alors na boy yo zali zoba okotiko koka ba esprit wana te to sila na bango na boy na sima ba ya kotungisa yo. Donc IDPS vendu, nous avons des politiciens corrompus, des politiciens malades et Lumumba l'a bien dit à chaque fois qu'un politicien congolais se trouve devant un fait accompli, on lui demande de choisir entre satisfaire ses besoins et celles de la population. Politicien congolais a pour satisfaire les besoins, mais à tikala jamais qu'on soit décision pour la bien-être, il y a bateau y a dirigé. Alors normalement na école il y a l'idée tout la leadership et l'accès. Article 64 de la Constitution, il y a le 18 février 2006, autorise l'interdiction de tous les partis alliés à l'occupation Tutsi. Donc IDPS, INC et MLC sont suspendus. Et Bolanda, bien vous avez combattant, Bolanda, ceux qui combattent Mora Bunganzela, accueilli, Naba O Musubasolanda, accueilli pour Bunganzela, pour Bazali, liéné spirituel. Il ne représente rien et on s'en fout des collabos parce que une chose est vraie, Rwandais balia kané na fourchette à moulay. Boyoki déjà batia la moi na bakoti Angers na la tindi bango. Donc calamité, ceux qui balé poisonté ba osuka na makala parce que bazo sakana na moto. Le Haut Conseil de la Résistance et tous ceux qui les composent sont des collabos. Alors, banda le luto considéré bon le ba collabo. Bazo il la ogene Kinshasa, boke ngolia poison malamu, bon appétit na poison brolia. L'argent n'a jamais fait le bonheur, mais à l'IDPS, un parti familial et tribal, quand l'argent manque, ça pue la merde. Ils trahissent sans honte, ils vendent les partis au Rwandais. Bateau tout, ba infiltré nyonso, ba collabo nyonso, o ba okita kin, bazo lota ke bakobonga to bakotravaye lokola baministre to nini boyeba lisolo ya monene eza na Congo molele basalaki bongo mpona ye bake kozwa ye na Brazzaville baye na ye na Kinshasa baprometaki makambo ebele bamelisa ye 20 basalela ye banke le même jour baboma ye na bamembre bafamille na ye lokola bino boza bapoliticien boyebi politike te bokotaki na loyenge bon ale bon appétit à poisson. Le Congo a une classe politique médiocre, tous des corrompus, des égoïstes qui ne songent qu'à leurs intérêts, pas à ceux du peuple. Un leader, selon le docteur John Agai, fondateur de Agai Institute for Advanced Leadership Training en Asie, Singapour, où je suis bachelier, définit le leadership comme une discipline d'exercer délibérément une influence spéciale au sein des groupes en fait d'amener vers les objectifs à intérêt permanent capables de satisfaire les besoins réels de tous ses membres. Donc, un leadership est un oyo, azo même un groupe ya batu to batu na ba intérêt na bango pour ba la satisfaire. Alors, ce que le président de la République, il faut tonga bandako oza na plan social kotonga bopito kotonga bekole kotonga misala kobongisa banzela baminda et puis koprotéger intégrité ya mboka libanda pe kati et kofuta bachômeur kofuta oyo bato bazosala. C'est ça un leadership ya modèle ya Jésus-Christ oyo aya na se ya mokili apesa biloko ya kolia a délivrer ba malade autant on a liki 4 banda na 1 na 18 au moment où Jésus est venu pour libérer les captifs
Jésus est venu donner les solutions aux gens de sa génération. Jésus bénissait, il faisait des miracles, il donnait du pain, du vin, il guérissait et il envoyait des gens chargés sans charge. Alors, lelo oyo, bino bozo baboza ba leader, mboka, bofongoli yango munene, bokotisi ba Rwandais, ba Ougandais, bo infiltré armée, bozo amnistier ba étrangers, ba Congolais, bazo croupir na prison. Prison makala ekoma place ya concentration ya kuboma ba Congolais, bozo sala ba fausse commune un peu partout ya kuboma ba Congolais et bolobi que boza ba leader. Donc leadership par excellence, ezali Jésus-Christ, leader par excellence, a donné des solutions aux gens de sa génération, libérer, délivrer, guérir, donner à manger et gagner le monde sans armée. Jésus a gagné le monde à tiki histoire, à Zaki na armée. Voilà pourquoi Martin Luther dit à Lobby, si une église n'arrive pas à donner satisfaction ou les solutions aux gens de sa génération, cette église a échoué. Donc, leadership, il y a Kabila, na système na Mobimba, échoué. Leadership, il y a Tshisekedi, na système na Mobimba, échoué. Leadership, il y a Palou, na système na Mobimba, échoué. Leadership, il y a ENC, INC, Oizali Nango, ami personnel à Kabila, au bazo sala ba jeune bango, échoué parce que bazali ba faux leader, bazo pe sa solution te. Alors, soki tozaki na parlement malamu, tozaki na ba député malamu, tozaki na ba sénateur malamu, ba infiltrer lokola ba kengo te, kanambe na gouvernement na mo bafuba kanga bango parce que basali haute trahison à nation, ko infiltrer mboka, ko boma batu, ko zwa minduki ya mboka ko tinda na mboka mususu, kozala bongo en contact na ennemi pour na ba citoyen oyo lobi ozo diriger. Alors ça se passe qu'au Congo, pour tous ali bongo na classe politiquement médiocre, des pasteurs médiocres, la population médiocre, des combattants médiocres, et tout le monde est corrompu. Voilà le résultat des hommes mabiso. Mais heureusement, allez moloto, prophète Nzambe, et puis Nzambe azo bana basali na ye, habito komi na tango asuka na tango oyo, Congolais akoseka, Congolais akomona le bout du tunnel, pe Congolais akopenga na ba Rwandais, liloba ya Mowei Mouzek Laurent Désiré Kabila, oyaza grand traître, alobaki que la guerre sera longue et populaire. La plupart des habits commis par l'occupation au nom d'une prétendue raison de sécurité nationale sont imputés à Kalev Mutombe qui est sans contester le visage de la répression des Kanambe, les Rwandais et de l'Ouganda. C'est-à-dire l'ANR commet des crimes contre l'humanité. Tout cela est signé Kabila, Kabange et Kalev Mutombe. Mais ce même monstre que Kalev, qui est Kalev, parvient à une seule journée à acheter toute la classe politique qui se disent opposition moyennant quelques billets de dollars. C'est-à-dire que Kalev Mutombe, Oyazomi Moni, Lokola Ye Katumba Moi qui a Sikali Katange, un bogar, mais un motema ba monstre. Alors, Moutouana, ba crime nyonso ezosala na Congo, ba crime nyonso tout contre l'humanité ezosalama, ye mutu azosigne yango, Kabila azoboma na nsima na ye. Alors, mutu ndenge wana un monstre ndenge wana na mokolo moko a réussir kosomba ba parti politique nyonso moyennant ba billets ba dollars. Ils oublient que le Palou a été déjà dribblé et éliminé. Cela ne les a pas servi de leçon. Ba parti nyonso surtout oyo bazokende na concertation oyo basigné bamemo na bango neti lokola Vita Kamera alobi ye azoboya kokende na dialogue baza moto ya liboso ya kosala memo, c'est-à-dire azojouer hypocrisie comme il a toujours fait, ezali jeu na bango. Mais ye azoleka na TV koloba lokola ye ayebi te, eza lokola Tshisekedi moto azokende, mais pourtant bango nyonso surtout bazali prêt, baza na ba agenda caché, balingi kokende na consultation pour résultat nango eza nini. Kabila azwa glissement, ba prolonger 3 ans ye azala président, pe bamosusu bazala ba vice président, ezalaka lokola sans city bis, c'est-à-dire 1+4. Mais nazoyebisa bino na kombo na Yesu en tant que pasteur ya diaspora ekosimba te, il y aura des morts. Bato bele bokundi na ba fausse commune, bino pe bakunda bino na ba fausse commune. Alors tolobi ete bato wana babosani ke ese bomoni bazotanga kombo ya Palu, bazotanga kombo ya Palu te,
parce que Palou aza moto liboso ba dribla ye na 2006 soki Palou asalaki alliance na Kabila te mais Palou na Idemo basalaki alliance na Kabila te mais Kabila asi akenda kala mais tala lelo bazobeta lisusu lisolo ya Palou te baelimina Palou babengana bango malgré Palou ayaki kotia bango poids lelo Palou aza so na masolo te est ce que eteyi bino te eteyi bino te ke Palou aza so na masolo te ke lobi mpe bino bakodrible bino bongo mpe bakotiela bino bapoison mpe bakoboma bino alors bakaboshi na bino fo esalaka eza mawa mingi kozala congolais. Donc tous sont prêts par leur naïveté avec des mémos pour aller dialoguer avec un criminel que eux devaient arrêter ou chasser au pouvoir pour tous les crimes commis. Normalement, muto bino bozo ngokene na ba dialogue, muto bino bozo ngokene ça ne dialogue, il faut bino ne bo kangaye parce que ça congolais te ayiba nationalité, abomi bana musée à côte sa armée rwandaise, yé muto asombaka ba arme na Ukraine azotindika na Rwanda, payer assigner ba corps pour na kopesa plus de 300 km ya frontière na Uganda pe na Rwanda, azali très oyo abomi plus de 18 millions de Congolais, ole bo kangaye bozo kene signer ba corps na ye. Alléluia. Tout cela amènera le Congo vers sans city d'où et donc deux transition, c'est-à-dire 1 plus 4 de tristes mémoires. Congolais nani alokayo. Boza ba aliéno manto et bozo kanisake ba binondo bomi bengi au conseil ya ba kolabo po boza pressé ya kokita na kini koinulia poison bye bye likiliki bokufa na kimia bakunda bino pe na ba fosse commune ndenge bakundi bato mosusu. Alors na manono plus de 15 personnes sont mortes, 30 personnes blessées dans les accrochages entre Pikime et Tuchi à Manono. Donc na ngongo na Manono na côté ya Katanga ba Pikime ba sali accrochage na ba Rwandais parce que ba Rwandais ba partout bamisusu baza na Kitona bamisusu baza na Mwanda félicitations kota Mwanda kuna baoboma bango bamisusu baza na Kinshasa ba encercler Congo mpona kotia pression Kabila acédé bango ba 300 km oyo ya sinyaki ba contrat wana yango moni ba armée oyo ezalaka nango na kati etindiki bato mosusu mpo batia pression ezala ndenge wana mpe bazoluka basala massacre na Congo mais nayesi bino ki na kombo na Yesu ekosimba te parce que Congo eza ya Nzambe mais bato lokola ba ne mwana nseme bato lokola ba politicien congolais nyonso bazali bongo ba corrompi pe bazali bongo ba kolabo ba traître oyo tango tokosala révolution tokolekisa bango na poto surtout na armée nayebi te basoldat nyonso oyo Congo aforma baza wapi bagénéraux na biso baza wapi bazokufa lokola bameme ezala Kabila ye moko a éliminé basoda nyonso ya Congo et boyebi yango mpe bovandi na bino bozozela bakende kobema bino ndenge bamemaka meme na batoa basoda congolais je crois que tant tokolibere mboka mingi bakoleka na poto mpe ekozala pasi mpo bamiso to reconduire balokola basoda ou lokola bato bazokengela mboka. Le départ de Kanambe alias Joseph Kabila un remède devenu nécessaire pour le Congo. Tokosala nyonso na moyen nyonso to bengana ye, to kanga ye, to juge ye, to kalinga ye opération mwana mpuku kotele po ete oyo bango basali ezali inacceptable. Basoldat rwandais baza na Congo baokipa ba base militaire tout pe bazoboma na Congo mboka eza na matanga mais bakongolais okukuta bango na babar bazobina baconcert populaire bazobina mais na Congo bazoboma etuta mokili mobimba ezokamwa alors bamusicien nyonso babinaka ba en plein air oyo basalaka baconférence oyo bazokota na bapolémique toza na bino bavideo na bino ezali ekoservir biso na pièce à conviction les tokojuge bino parce que bozo participer d'une manière d'une autre na grande oyo babengi génocide oyo ezosalama na Congo par des Rwandais. Alors le message de Mama Madi alors tokotala awa bino moko bozomona message oyo Mama Madi Tshisekedi matamata mwana Tshisekedi oyo tobengi Félix azoyebisa bato ke Mama Madi
tout temps un message wana oyo maman m'a dit à communiquer. Oh maman m'a toujours dit que na bongisaki message yango awa na maman m'a dit oh maman m'a dit ah ils ont matin maman m'a dit que papa a beaucoup travaillé, il n'a rien ri et ce moment ici il faut que nous puissions en profiter. Donc mutu mobimba mobali mobimba ou azali na charisme te abala rwandaise abota même na tata mwasi na ye partout na âge aza nango alobaka mama madi mama madi mama madi eza na bafacebook na kopartage yango bokotanga mpo songa nalobi yango boloba nazokosa zela na partage yango na facebook na nga ya didie forme ya malata kala botanga bomona tata mobimba ndenge wana abotisa tata mwasi na ye c'est-à-dire azali bango bongo na tiluba babenga yango Tshibindi azolinga akoma président Congo na Tshibindi na ye. Alors maman m'a dit que c'est le moment d'en profiter parce que papa a beaucoup servi. Papa a lié à Bandata à Mobutu. Papa a mis ça, Baningane Nyos, 12 parlementaires, Bakoufa. Papa a zoa Bambongo belé. Papa a zoa Mbongo, il y a Imperium. Yolingi papa lié à Soulen. Alors, to communatant à Souka, IDP saison limoi, na bakoro basine nenge abako limoi, pendenge MPR limoi, parce que bazali tribal pe bazali familial. Ezali nde mwana lelo oyo tokendaki kovote biso nyonso lobi tovotaki biso tovote baleba parce que na mboka oyo tozali Angleterre Cameroun bazwaki pouvoir akati mais kama isinga eza na bato mosusu baza na droit kovote oza british na vote te po ayebi na ndenge avote te. Donc il y a des gens qui ne sont pas intègres oza na voix il faut exprimer voix na yo biso topesaki toke kovote mais na kamwe le tozowuta kovote tokuti na bato mosusu bazali na droit kovote mais bayebi na bango kutu te ke lelo ezali journée ya kovote puisque alandaka ne TV anglais te avanda plus de 5 ans 7 ans en Angleterre ayokaka anglais te alandaka journal anglais te alobaka anglais te ye ayebi kaka kotonga ayebi kaka kofinga ayebi kolangwa mais ayebi même pas kozala intègre na mboka oyo ezali mawa mingi ezali mawa mingi mawa mingi na Germany kuna bayebisi biso le grand chor Martin Dongala bauti kokanga ye susu na mwasi ya mondimi na ye donc eza koyinda kuna na Germany pe lisusu pasteur Anthony Silasi oyo azalaka na Belgique je crois azobima na mwana mwasi oyo apanza église na Mönchengladbach bakangaki ye na hotel kuna na mwana mwasi wana akotisaki mwana mwasi wana retraite 3 jours na hotel. Tony Silasi azotika te na kosala misala wana tolobaki ke na France bapasteur lokuta baza ebele eza na moko amibengaka leader Francis Lola aza na ye franc-maçon faux pasteur ye mpe moto apengisa papa wemba parce que ntango papa wemba nzambe abengaki ye soki bango bazali bavrai bapasteur balingai bavandisa papa wemba bateesaka malamu badelivre ye mais bango bakomaki koadore ye yango papa wemba apengwa donc makila ya bato nyonso tu oyo papa oyo bapengisa ekotombe likolo ya Francis oyo alobi aza leader ayebi nani te ke kozala déjà un pasteur oza leader okoloba te ke pasteur leader ça n'existe pas. Un pasteur c'est déjà un leader eza lokolo olobi kombo na nga naza leader donc oza leader te parce que ozali mutu moko baloka yo il faut luka délivrance na yo yango nazomona ozali ndenge wana okoma kotelengana lokola Kaina sakayosa na TV bato babengi nga mingi nalobaki bobenga nga te mpona makambo etali nga te moto asali TV na ye ekanga te etali nga te mais le babengi nga natali namoni koza na problème sérieux ntango ozosala TV soki oyeba oloba français te mpo bato balekaka kuna baloba français mabe mpe bato oyo bengaka baingénieur bayebi okoma français te bakomaka na portugais alors comment bozotia babande passante oyo bato bakomaka bato ebele bazotanga olebo comme ressortissant bozo ebandi kaka na 100 congolais de la République démocratique du Congo c'est-à-dire oleba comme ressortissant de la République démocratique du Congo bayebo komate ba faute ebele ba camerounais ba ivoirien bazoseka bino pourquoi basse saboy mbongo ozo scroquer oyebite côté ya oyebite kokomo oyebite au fait toi tu connais quoi ça dis-moi qu'est-ce que toi tu connais côté ya malunga oyebite kokoma oyebite koloba oyebite TV mawaturo entouré na ba sataniste
kolekisa bato oyo bazali bongo na temps koteya te bayebi koteya te kolekisa bato baza ba impudique na tv na yo oyebi meme koencadre te oza na leadership ya quel modèle. Alors eza mawa mingi na ndenge bozoloba wana nzambe na ngai apambola bino tolobaki ete na ebandeli nde tolobaki breaking news ya lelo bakor nyonso to oyo bazosinye lelo mpona ezala 1+4 ezosilisa pouvoir ya Tshisekedi na mwana na ye parce que ezali kolakisa ke Tshisekedi ateki IDPS. Alors tolobaki ete Kabila Kanambe lelo lera azongi na ndako mwana na atuni ye papa oyeli biso nini joue nini oyeli biso abi mwana nasombeli yo joue po joue nasombaki kala na 2006 kombo palu toza nango so posa te se kufi tobwaki nasombeli yo bajoue ya sika ezali na kombo ya IDPS MLC UNC parce que bakoti na buzoba na biso tokodirige mboka lisusu tozosala glissement. Alors Tshisekedi pele auti musala mwana na atuni etatu lelo oyelinga nini joue ni oyelinga abino na yeli yo joue te me na yeli yo makelele na mutu ambushi parce que nateki joue na IDPS na 400 000 euros pour na moni mwasi oyo bale ya Rwanda aza misuma vondo pe aza mayele mingi na boyi na nsima na nga botola yo yango babotola yo IDPS ofele yango nga moko nateki yango tolia na biso makelele na mutu abushi tobosana parce que yo oza matamata oza mayele mingi te mwasi oyo ya rwandaise akobotola yo parti. Donc ezalaki breaking news ya lelo les chiens en bois la caravane passe biso tozoleka bino bozotonga bozocritique proverbe azoleka. Tata moko ya mobutiste akutani na paster ate esango malamu azalaki na mbete hôpital alingi akufa babondeli mpo na ye batuni ye ayebisi eke yesu aza mokonzi yesu kala mingi te azoya yesu azoya kozwa eglize na ye boye na boye papa fo oyamba yesu papa alobi esi oyambi yesu alobi nayambi yesu oyambi yesu lokola mokonzi mpo mobikisa alobi nayambi ye batuni yesu ko papa nani mokonzi yoya papa wana mombutu paster azongi biso alobi te mobutu asi akufa azalaki mokonzi tu me tozobaki yesu nde aza mokonzi ya likolo na se lokolo oyambi yesu kala mingi te mokili ezoya oyambi yesu papa oyobi nayambi yesu olingi sala prie loba nkolo yesu nafongoli motema kota azala nzambe mpo mobikisi na nga papa asilisi alandi nyonso paster atuni yesu nani mokonzi papa nalobi momvutu